Voilà, bonjour, na bafani na nga surtout au bolanda bolinganga na pesi bino ba mote partout bisika boza na bosanité boss na ngai o asala kinga na zala o naza Dave Mobama na pesi ba mote bisika za na pesi mbote na madame na Cote Ibenge o ya kotara biso ba journaliste ya Canal Futur One na pesi mbote bon samedi bon week-end bisika zali na bafani na nga so ba mote na bino botala kaka ndeka loba et ça là il côté nga loba avec des preuves ce non loba na bisi bino ki na sokola libolo pe na sokola a live bomona ande na sala na loba pamba te le lobo zwanga nga moko te na za plateau nga moko te na zana mami na plateau le lo na memeli bino mami botala mwasi monene mwasa tonda mwasa pembe mwasa mbinga ye to zana ye na plateau tozo lobela lelo sur ndeni masibara mwasi ya monene. Bonjour mami. Bonjour Angèle. Bonne santé. Santé kandozo mone tondi. Na monya ngoka santé vraiment eza vraiment déposa ya kutonda talando tondi sikiti. Sama. La tozo lobela lelo sur ndengeni basibara basa minene. Toka balobaka ngo mibale ebele baoloba ngo o mwasa munene akokani makamte na ndetu mwasa munene yi musale ebele mwasa munene alemane pa pamba mwasa munene akoka osala eloko te yango lelo na lingi o expliquer bango ba mibali o balobaka ke basa minene bakokaka te basa minene bobujaka te na ndetu bokoka osala eloko te yango lelo nazweli bango mwasa munene o ya tonda tala ndenge atondisi kiti lokola mama tsala mwana ese ezala ya solo ou bien ezala ya lokuta. Bon basi minene bazali toza basi minene mais mibali bazana baguna bango eza mbali musali na mwasa mukete eza mbali musali na mwasa munene alors basi minene nyoso balembate ndebini mboka ko basi minene kilo tout ça te basi minene ça dépend. Les ambassades ne sont pas souple, les ambassades ne sont pas minés dans ma baie, donc comme un kilo. Mais on a vu que les ne basa bien, et puis basa la position, sur mon bal avec 5 ans en béton. Est-ce que vous pensez que nous avons quand nous avons monnaie na opinza, vous pensez que nous avons vraiment pour OCP la bien, on a pensé que OCP, il pense que CP, il faut mettre combien de coups? Il faut tomber maintenant à 4. Au aussi. Non. Franchement, parce que nous avons mené le bruit. Nous avons mis le Congo. Alors il faut mailler bima. Donc ce moyen les autres matés et ça dans le sommabe. On a pendant qu'on a eu bien que mon bal azula. Il faut tomber à 4. Quand tu vas le bino beaucoup kana bino te. Non, on est à l'écoute. Non, on est à l'écoute maman. Kana bino te. C'est quoi position au boté là au boté la position là ebembe. Koninga no kokakate. Bali so bisi pesa ta sima beaucoup kate ya kofala beaucoup kate babili bono na bino ezala na 4. Biso ozali bolo toi minene mais tozali bolo misuni donc bolo na biso kondaka donc konda so mobali akoti pena akangami donc ndela za boye pona yoka bien faut mobali vraiment akoma na 4 coups position ya so ya kosenga pesa mokongo na pesi panza makolo na panzi pesa mpanzi na pesa donc position ya so eterami ke moi c'est ok pesa na pesa ninga no ndima ngote wana po na ndima wi fona benga jaya omeka tout à suite ya solo qui manda Oso kimisa déjà combien d'heures? Qui manda Nana no na ngamo ya zana na Allemagne za pena na posa mwasi o peza tonda lopayo. Ça beaucoup tu fais na pesa numéro no ka. Qui manda parce que ngamo ko na muluba. Ya solo. O sa de muluba. Premièrement pour la robalana loketo comment on dirait encore bien baluba kata loketo mutwashi loketo pete donc ça on nazo que non à gauche mais que non à droite on a matisio nazongisio ogangi mutwashi peze binda mutwashi makasi mama tika yo peza moni pa munene pezo za souple na ngo tika ba obazo basi munene tel basi wana c'est que ba meka ki pa basi wana isimbagite sikonga ndeza bu photo make up pratique ba mona pezi photo meka ope pratique pratique yande ki ndenya ni photo meka ndedi bobo ye bango ki babi mwasa na munene te soki lambe tu na relaxa bango ndeni baba ola loketo
parce que prochaine émission photo ça on peut dans l'ambé tout n'alexis bon que non le que toi moi c'est faux à péter le que toi moi c'est faux et baloka donc c'est ça que le massam ban l'ambé tout oh bah ensemble ça va ça mener mais toi que ça dépend bah ça mener parce que ça mener parce que bah ça mener bah keseni mutune tinga boy quand na vandi boy maman o ki manda. En tout cas vraiment mibali obotia katembe na basa minene oboloba mingi bobenga na telefone bozoloba loba bino bozolobela nini tozana posa toyeba ndeni basibaka basa minene yo mobali oza mwasi ono munene oyeba nde basibaka ete benga na banimero na biso eza wana obenga na banimero na biso toyebiso ndeni basiba mwasi munene toyebiso ndeni position nini oyo koki kotia mwasi ya monene ndeza boye mami pona mwasi munene azala à l'aise soki siko azosiba na mobali na position nini oyo ifale mobali ata mwasi wana mama position nyonso komatisa makolo emataka parce que makolo nde esalaka mosala pesa mupandi na sina ebisio mama mupandi ekopesama pesa sima epesamaka donc position nyonso mwasi ya munene aza na facilité ya kosala yango so mwasi ya munene akoki osala yango te ye moko c'est que ye moko aza makasi te mais mwasi ya munene ifo apesa position nyonso mobali na lingi pour le bebe banda te sikoyo po osepela bien il faut mobali azala ndenge nini likatane il faut ezala ndenge nini biso basi ya munene poso mobali aza na il faut nazo mobali ya mulayi otinga bonanu nzamba asakiranga mulayi kaka nde naza bona mulayi na munene donc faut nazo mobali moko aza mukie aza mulayi faut ça likata munene mobali faut ça neti na bataille o abapapole neti bapapole oui on bataille neti bapapole ça va na bike mobali aza mukie aza mulayi po tanga zokotanga mobimba ezate kazotika na ndamu azokotanga penza mobimba na santé que oui na sa mobali ezate ne aza munene bona ko so mobali mususu ya libumu ba munene po tanga zokotanga atika libanda on esimba te. En tout cas bozoyoka makambo ezobima awa bino mo bomona bino mo bolanda mibala poto botala mosa munene yeyo mami mosa munene yeyo atonda partout atonda bobande koloba mingi yeyo aza pona bino mami yeyo aza pona bino waza na po monike atonda azali jara mibali oyo ya lingaka oyo monike aza ya kokoka koka te koka ndenge kokanda koka mobimba ndenge mobala kokaka na poche koka na kusiba na okoka po otika ina posa te yeyo aza awa aza pona bino lelo to bozuye lelo émission musasi mabozwaye akolakisa bino ndenge nini babalukaka na mbetu nde babalusa mobali na mbetu siko mami na caresse osala basala ndenge ni basa minene pona okarese mobali bakina ni malembe okene malembe eza mibali musu balinga bamela bango mabele basali omona kina mobali aza mposa gena obede na libeli malembe okiti okena caresse malembe okiti na likato zo likato no tchango na munoko tango tcheli kata na munoko ofibi nde il faut ko fiba donc zo fiba bien fiba na ezambe ebomake ofibi penzo tcheli kata ngo tchango penda mo bikate koti tout itina kati ya mungongo tango zo tutana yene takufa sikondo parce que basi musuba dinga on a zo fiba likola fiba le kwaza posa fiba ayo ko nkele mais il faut fiba donc otala nkele tozo le bombo donc fiba mobile no penda sérieux tango zo fiba moko beaucoup ezokota binda côté ya Nice ozokarese côté ya Nice sim 1 sim 2 nyonso ezosala nyonso ifo esala tango esali donc caresse mobala oki kipenze lengi na minute nanga siko neti ngana za mosa munene bono olinga te mobala materanga wana nga mo fona mata donc tanga mona mati tango nga mona zo sala musala nanga zo sentir ndenge non libolo ezobina esi na taille no obo sur mobala lala le bike atikeli yo boko sara na osala mai na pema te o ta pe na tawana kilo ko to sala te na tawana na zo matelo ko kilo te po ça te na la le ko la basi mso matino ba la le ko le dembe na zo vanda ngana fende na zo samsala na ofandeli pango bo penza ko ofandeli ngo ba musicien ba imbi fandeli ngo ba ba pigme ofandeli ngo penza siko basi msusu
basi mosusu bazokokala bango lisu te kokokisa baposa mibali na bango omoi bambala oya bosenga ye oka naza ya kolemba surtout tomona yango mingi mpe basa poto basa kongo basala biloko wana te basa kongo mobali mpo bazala pe respect makasi basa poto te même poli eleka bango likaya moke kaka bazwi mbila likaya moke mbila bazokoka kokokisa baposa mibali na bango te mobali ozala na posa boye ayo akute na mbeto deja alati pantalon bakisi nini alati kaleso alati kola alati nini alali mobali na ye na babilamba na mbeto et c'est ça normal yo mwasa libala il faut lala na mbeto na mobali na ona babilamba na nzoto temoni banibala poto mingi bazoya na kini bazoya kutana na basi mususu bakana o basi mususu donc raison que moi sina poto azosali mabe aye na kini nazo conseiller mingi basi ya poto botika mibanda motante parce que za mboka malili et betika bango ta ba yo non eza mboka malili mboka malili na tango mobali asengi fo pesa ye et surtout biso basi ya minene nde toza boye mabele na biso tango mobali akotiaki moto donc atikali na kati ya moto wana ayoki bien akobimabanda te mabele sala ya moto oui mabele sala moto mamatika oyoka mabele moto mobali donc okagoseza moto bongo bona sikuna na libole ezala c'est-à-dire que moto donc moto na moto moi c'est faza moto moi c'est soko malili volcan moi soko malili ça sous moi cité donc basi moto ba jeune abino ya kokanga mibali okangi makolo lati pantalon ya botisa mibali na mibali banda te botika biloko wana bolinga mibali na bino ça va merci na émission na biso tolobeli bino moko bolandi biso na nyonso tu oyo tolobi bozolanda biso na nyonso tu tolobi ndeni tolobi mwasa munene bosengaki mwasa munene tomemeli bino mwasa munene siko mami question musu na kotuna opo eza r na biso ezoki na koshite mwasi ya munene na sima simbala asengi na sima apese ndeni normal quand des mosques abné basi so pesa na sima mais mami ebi ko sama before o bouger mon muke o temi mon muke on dit mwasa munene il faut ça les na sali baboyo pesa boye face la bonne façon que ça boye like ça moto naza sima munene alors ça pesa sima na na tanisi bato bazolanda biso ba ko vertige alors naza besoin de vertige mais na kola ki sabango jour OK au sala o like ça penza o lati pas soutien na kaleso na banzo o sala ngote na kola ki sabango ndenge nini moi c'est foisa la moi ça munene ndenge azala kapé moi ça munene foisa la propre il faut la propre tant on se pose oya kasolo ce bozana pas moi ça munene fois sokola normalement moi c'est fois sokola ce qu'on m'a ine na tongo na moi ce qui t'a causé tant aussi sur la mais fois ça ni fois sokola mais tout le monde ba basi misusu na pourquoi sokola maika na journée sokola maika moi c'est la bongo banda tongo sokola na moi c'est fois sokola mbala moko moi si parce que ça basi mususu na sima ba règle boy abi ko utiliser ko sokola na été abi ko sokola na citron té abi ko bongisa kati na été normalement moi si ya munene après ba règle sokola na ba citron na yo o sokoli 2-3 fois par jour na to abi ke na matana mbeto na mobali nanga o misopeli mayo niki donc on niki di bolono comme il faut ko nika on niki di bolono ata mobali abi ke acha zolo abi ke na ta na acha zolo asoka bien mais basi mususu mobali ka lunga bilamba bulungola bilamba katanga lungule kaleso bu order we betaka mamomo na mobali a pété et ça na basi babota mabongo franchement Angèle ya na basi babota mabongo basi mususu ata sokoli ndini solution ate ata sokoli a cette imagine ndini sila kate alors il faut que ndotuna ba docteur ba gynécologue ke ndenge nini nga nzoto nange ezalaka boye bakopesa ye babiloko nini akoki osokola nango bakoki opesa bakisi nini akoki otraite mpo solwana esila mais basi mosusu bayebaka eloko wana te mwasi fo asokola donc asokola libolo na ye aserase alongo bapoile nyonso wana ya mabe mais bazoyeba mpe kosokola ngo te mobali akota botanga babimisa baperte blanche ekangami te bamelaka bakisi te bamelaka kisi te mwasi nde tosalama boye après 3 mois il faut mon docteur na yo akombelo ba kisi nini oki omela parce que tokenda kosuba na ba toilette na to ya bala ba pa ye so to baselela ngo te ke ya kende kai na mito dosolo belango po basala nini basala yango de façon que non ceux qui akeda ayebi que après 3 mois il faut no mona médecin nanga so mon que perte blanche ezali
ayebi que non médecin nga tala boye médecin oyeba kopesa kisi nini oyo ko éliminer ba perte blanche wana mais mingi bayebaka yango te surtout basi biso basi ya minene faut boyebaka yango que non il faut bosalelaka faut monaka médecin faut sokolaka malamu faut kosalelaka citron po ozala kitoko liboso ya mobali na yo ça va eloko tozali nango mposa ya tuna yo nde yango wana sikoyo mpona kofiba likata ya mobali bamisu bazwaka ngo na makasi nyonso aza na manzaka azotia manzaka mobali azotiata ngo manzaka azosimba ngo ndeti azosimba ngo na nkele na songe ya misapi boye azosimba boye mobali yango te na mobali oyo olingi oyo yo mobali oyo yo tango omoni mobali oyo yo ozwa likata na ye lia yango comme il faut sise yango comme il faut tout tango ti na suka tango zo tout na suka na ya bazoka tout tango ti na suka tango zo tango ti na suka na sentiment zo ya makasi donc lia yango comme il faut atika na image na moto ata bimi akeya ata fibinga likata na mamiso ka fibinga ya somo siko soki ofibi mobali siko bozo passer rapport na ye bozo sibana alinga verse boy abimisi likata ne affection na monoko okomela ngo obi obwaka ngo bon ça dépend ya basi eza na mwasi mususu akosepela mbela mai ya mobali na ye eza na mwasi mususu alingaka yango te bon ntango oyebika aza mobali na yo ntango ya fiba ko nasemelaka mai te amilaka sikoyo amelaka mai ntango ya fiba ko ameli ntango yo ozoverse mai nyonso ezokota na monoko bon mponi ya ye te po bamisu basala affaire bongo nga na okokana nga te na okoka te na oyoka mposa osanza na osanza nkele na kofiba kutu te kofiba nanu kutu omona yango problème bongo komela eyoza ndeni eza biloko euti na kati ya nzoto te mama na sexe nano eza biloko euti na kati ya nzoto euti libanda nzoto te euti na kati ya nzoto so otaki libanda nzoto na poubele tolingai toboya eza biloko euti na kati ya nzoto na ntango ezokende ntango ezokota libolo ezokota libolo te ebosikola monoko euti epana pana yo moto na nzoto na yo eza mutu na kotunga basi bosala yango te bobanda osala yango eutaka na nzoto na bino moko na nzoto na biso siko eloko euti epana oyoka ngo lisunkele mpona nini siko mpona mobali mpona kofiba komela libele ya mwasi bamisu bayebana bango te basi mibali misu bayebaka te ono banani mwasi ndeni bazalaka bongo mona aye na koti na mwasi na chambre alongwe ka bilamba balingo bilamba mateli mwasi te wana bajere esila wana eza baje ya ntango akala ntango makambo ezalaki na monde eza déjà évolué ntango monde eza évolué en tout en sexe na nyonso normalement il faut que nous mwasi no malembe mwasi avant à jouir il faut mai wana eze wana obimaka wana ntango obimi okarese mwasi no omeli mabele si s'agit ya kofiba ofibi mwasi no comme il faut osenti mpenza ke mwasi nanga komi na niveau wana ntango ozokota ozoka sexe na elengi ntango osali mwasi no bongo te okoka pe sexe elengi te nde mibali mosusu bazalaka naoki na ngai ye elengi te oyoki elengi te parce que osali elengi te donc il faut sala elengi ntango ofibi mabele ofibi ye kitorisi ofibi odoko okarisi encore ya bino baloba balobi ebima nyonso tu libamatikala ya molai neti ya ngai nde nafandi boye ozwi ofibi mwasi na yo comme il faut donc ntango ofibi mwasi na yo mwasi no mpenza osentir ke non kitorisi ya mwasi evimbi donc akomi agité akomi osenga ke non likata ifo ekota donc na ndito nomona ntango ozokotisa likata ozoyoka elengi nyonso ya mokili donc oyoka elengi donc okiokanga mwasi no oki oswa eminu parce que mwasi no déjà asa déjà na top asa mati déjà sentiment se mati mais so sentiment emati te omona nalaki ye nayokaki ye bente oyokaki ye bente parce que okomisaki ye na esika te boyoki mibali na mibali ya poto mibali ya ngola mibali ya wapi ya partout bon na te mobima boyoki bino mo boyoki mami ndenge alobi boyoki yango sikoyo liloba ya suka okoki kopesa na bafani na biso oyo bazolanda biso oyo balandaka biso ere nyonso tu conseil nini okopesa bango conseil nanga ezake mwasi nyonso aza mwasi aza monene aza na moke ça dépend ya mibali nde balingaka basi na bango parce que nayebi ke la plupart ya mibali balingaka mpe basi ya minene balingaka basi fo aza na masoko minene mpo ntango azosimba masoko ya mwasi sentiment ezomata donc naoki opesaka ke non bolinga basi na bino so bomoni ke mwasi aza na défaut moko quelque part ke oyokaka sentiment te okende omona monganga so omoni monganga te yebisa mwasi no ke place boye nga nayokaka boye te même so nake libanda nayokaka quelque part boye donc mwasi no sikoyo akozwa baprécaution osala nini ke non namibongisa mpo mobali na ngai ayokanga
elengi yango na ko pesa bino conseil bo conseiller basi na bino bazala bien na ndako po un jour bo m'appelle bandate ça va sikoyo mpona numéro na yo opesa numéro na yo mpona bato oyo baza na posa ya kobenga yo mpona mateya na yo. Bon, nga numéro nanga nasalelaka deux numéros 00243 90 77 37 051 tozaza na mususu 00243 82 87 87 490. Ça va, merci. Pesa mbote na yo. Napesi mbote na nga nayebi ke poto mingi bayebinga. Napesi mbote mami mwana muluba. Mami mwana muluba kande bozoyoka bazoboka mami mwana muluba. Napesi mbote na bino nyonso bao balinginga na be balinganga te dalingi bino mingi. Voilà, merci. Tokomi na suka ya émission na biso bino moko bo wuti koyoka oyo nyonso tu mami a wuti koloba elo moko te o tobombi tolobeli nyonso na o bino bobengaki ngai bobande kotuna bolukaki na lobela bino lelo na boyaki na bete nozalanga moko te il faut kaka nazwa mami tellement aza munene apesa bino explication ndenge ni basalaka mwasi ya munene. Tokomi na suka ya émission na ngai na bosani bino te bafani na ngai nyonso na pesi bino bambote bosa abonner vraiment na canal Futur One bosa abonner massivement bokuta ba émission na bino o bolingaka bokuta Ange Pila azawana nazalaka toujours pour na bino na pesi bafani na nga tumbote na bosani te Côte Betima Sengombote biskaza na pesi pe boss na ngai Dave Mobamba na pesi na bosani te bébé na biso bébé Davline na bosani te motema na nga bolingo na nga bisikaza bambote belé nazawa na pona bino c'est remarque zali bobengi nga na téléphone numéro na nga bozana ngo bomona ngo pe elekana na bar écran na bar écran na bino bomona numéro na ngezawa na bobenga na numéro na nga na bosana ensemble ta kutu betima sengumta rappeler ngango kandi na yebisaka bino mikolo nyonso tu bana mona ngate na uti vraiment na kata basaka ta kozela bino bakisi o ya sika former a sika na ye nango former a sika na ye nango eza pe prix promotionnel ba prix eza ya kokita na kitisi ba prix na ngai eza na ba prix assez na zana bakisi o za na posa likata no ya mulai e ya munene soki olemba déjà za problème ya éjaculation précoce oza na problème ya ya rapport sexuel nyonso tout faiblesse sexuelle problème nyonso oza nango ngai nazawana nazalaka mpona bino bobenga na numéro na nga bakisi eye lisu ya ebele. Merci tokutani nga na bino na émission oyo mosu eoya nsima bye. Canal Futur One. Canal Futur One. Canal Futur One.